Ria. Vraiment. N'habitez quoi. Et nga vraiment son alors moi inande n'habitez quoi. Sogoda. Yeah. C'était na yo komi ko sepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema aye Kindoki politique, chancy à manière, pista papa, HP Media, HP Media, Kindoki politique, chancy à manière, pista papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media, Sito et Agayare, HP Media, Tita Gayare. HP Media, c'est à Gaïari. Chancy à manière. Voilà, fidèle internaute, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kun X et à travers notre site EHP Media. Et EHP Media, j'aime vraiment parler de EHP Media, parce que dans l'un il y a des soldats, il y a EHP Media. EHP Media, c'est le nom, site où il travaille à Kassio de Nomeza et nous, Amani Production. Fidèle internaute, Nazana Essengo Makasi vraiment Neboza, n'a frotté une abino pour Bolanda, émission ou Kin X, ou SPL Sarabino, mais dit tout le barna Kin X, ton Nanjaka Nenge Belé. Toujours nager la bandingue et belé. Vraiment fidèle internaute, partout dans le monde, à travers émission Obozolanda, mais les bino moko ya basomo boyo kankele boyo kakobanga. Boyo kakobanga atona kata ville Kinshasa, juste précisément la commune ya Mongafula, ville Kinshasa mingaye salanga kobanga même nazo poussa na tape meni on tena stala. Butala wana nenge Congo, izo kata na nenge Congo, izo sila na niveau ya osavanate. Parce que ça n'a pas de ils ont ma cache vraiment tous à vraiment besoin peu d'interview papa bazali ah tous vraiment réaction na ba moké place au bana butu bana moké bon na place où ils ba mapango ikinda c'est-à-dire ba mapango donc c'est ils quartier quoi quartier na commune ya Mongafula na kata fina Kinshasa donc ikinda do mapango ils a ba ndako ils ala awa ikinda ya kusakanate ya kusakanate vraiment au bomona oyo somo vraiment gloire ngendo vraiment tina ningi ya likolo ezo continue zo kende vraiment ngana zo quand même somo na poussa na pembe niona pour ezo bangi ça vraiment na éviter papa to ko sona ni tout ça na mo interview oui ça va pas de problème non ouais ça va ça va vraiment bonjour papa bonjour monsieur comment nani comme na Ilo Pablo monsieur Ilo Pablo na éviter histoire ko to ibana ndeni. Bon, libulu oyo c'est là qui place moko izaka déranger banda kala mais tant wana bato akala babungisaka yango mais après to surtout comme vers 2011 et libulu e banda ko maseki to surtout mbala moko ale et ko bukana bato basali mobilisation ba député voire même bayaki awa pona ba arrêter libulu mais en tout cas simba ki souté parce que moka quelques députés ayaki bakindeki na banta ba pesi mo compé le abandonné na bango yango tilelo libulu ezo continuer les arbres sali presque 500 mètres libulu ezo continuer kaka jusque là tu comprends te solution mo ezalité jusqu'au tout kende est-ce qu'il y a appui à gouvernement rien idée moko boy bacha suki awa boy ki même pas bon ata soupçon mo to kité pour to ebite ndenge bino boye soki pe mo ne soki so bako ko luka solution pour na biso to ebite. Est-ce que bato bazala pour lui que banda ko izala ki awa tout na éviter juste ba fina comment bon batongo bakinda na bango peto bibe bisika bakinda te parce que neza boye banda ko izala ke belé awa femme banda ko minene ezali awa opezali principal bimati vers télécom kuna route principale
mais bato nyonso ndenge banza libulu ebukana boye bakenda kenda na baza disperser to bisika bazalité bino ba habitant ya koto posa na bino vraiment isa nini pena bino bokoyi ko s'adresser soki bilo ba konza mboka ba otala bino boye na minute oyo nini bokoyi ko bisa bango. Bon souci na biso ezali ke non baluka moya bazwa solution pour na nzela o parce que ezali route principale ndenge ezali awa bazwa biso solution pour so basali yango eza malamu mingi pour na population ya koto. Est-ce que vous vivez comment bisika o na bana pour na ba risque? Bon bana ba poussa na kapenza te parce que ba moni ezali sika ya risque o ndenge ezali awa. En tout cas mutu va zaka toujours na fruits pour na ko poussa na pembeni même fois même na moi iboye toza na fruits pour na poussa na pembeni bongo pendant la nuit en tout cas moi ezaka kate. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Merci vraiment ndeko bozoka pasi mingi na hebite ndeko zuna ko kabola moi avina hebite papa yaka papa to momo muke na hebite to ko so nani baso busana est-ce que obanga ka kotala kuna te obanga ka merci beaucoup vraiment fidèle internaute boni papa tout ça bien papa kombo nani kombo na ngana za papa Chichi yo na milieu ngana fandi na milieu oyo toza awa na Chikapa na commune Munkafula awa na habité loko érosion o tango ebandaki bande ko sabi no ndenge ni bomona kiango est-ce que bosatandaki ko koma boye raison oyo tomoni yango ezaka lokola surprise parce que ezalaki moi eloko ya muke lokola négligence yango nde salami siko po ekoma boye. Est-ce que bo souci na bino ezanini pena pour nisika oyo souci na biso to sengaka gouvernement na biso ayokela biso mawa parce que route eza route spéciale e bandi awa na Chikapa ti na Orevar ba Congo. En tout cas vraiment merci et salut vraiment pas si mingi salut vraiment pas si na hebite ba danger nini o déjà ekutana awa est-ce que ça déjà na mona déjà koya awa nini est-ce que ba danger on est ça awa tozana ba danger kaka banda ko ya minene kenda c'est que biloko ebele ya banto kenda parce que esalama makambo ebele a partir ya babutu tant ezokatana yango nde pesa biso pasi na mawa makasi. En tout cas vous avez fait nini oyo nyonso eza avenir jeunesse donc ndenge ezokende bo e continuer ti likolo libulu eza ti presque de 500 mètres nde bobuti ndeko na nga uti koloba awa 500 mètres oyo ekei déjà est-ce que vous sûr que ekati ou bien ko continuer na minute ce qui mbule bandi lisusu que continuer et que comme musika. Merci beaucoup vraiment on est associé au bateau vraiment merci beaucoup na interview na yo merci vraiment ça la passe mingi vraiment passe mingi j'espère que bino bozo mona vraiment eza passe mingi de kisanga vraiment nga même nazo ka so mona talango atakotala parce que bandeko na ngai bana poto bana mokili mobimba balobi ndenge keboye ata mutu moko ayate pona tana saki ya sima moko boya tsakoto o nyoso ba votaka awa nyoso ba lukaka pouvoir na Congo awa ata eloko moko te basala awa donc peuple izolela na niveau ya kosakana te bisika oyo eza mwa pasi makasi tani nazo dosula nzambe na ngai nazo dosula donc maman je ne veux vraiment ni tala passion eza na Congo oyo tala bandeko awa nyos bomone zaka ba mapangu bandako glangi keba kuna les cameramen les plus expérimentés de l'Afrique centrale keba kuna nazo banga na tikala na yo glangi le trépied numérique les cameramen le plus expérimentés vraiment bana poto bana mokili mo bozomona oyo pasi oyo tozomona oyo bozomona bandako ekenda donc ndenge babaka ndenge la bolali bolamuki na tongo bene bukani ekei donc bulali pou ekei ba bulali pou ekei donc ndenge ezosi la pe kaka malemba en tout cas to hebite bandeko na biso awa na hebite vraiment ils ont pas si mingi vraiment balobi eza na distance ya 5 bana plus de 500 mètres ndenge bois ce bon mona ezokende ti kuna donc surtout plutôt la sabino du boulot mobimba et à moi somme donc plus de 500 mètres balobi non plus de 500 mètres balobi o ekenda donc bozo mona ngone donc glangi keba kote kuna nazo banga vraiment plus de 500 mètres ndenge ke vraiment ils a pas si tozo yoka vraiment ils a pas si mingi to senga kaka gouvernement na biso vraiment ataba oyo bazo ko kota ba o bazo ko luka pouvoir na mboko en tout cas ba o sa bandeko na biso ya koto e ozala malamu mingi vraiment e kozala malamu mingi to senga bandeko ba sunga biso vraiment e ozala malamu mingi ba sunga bandeko na biso baza koto parce que balobi bazui ata appui mon côté o bazwa na hebite temps ba na banzinga koto aola la pongi nini oza pa wanzinga érosion ola la pongi nini donc j'espère que ata moi briki moko boyo baya ba o nyonso babi baye awa
bakenda na bango baya te donc babika na ebandeli moi soki moko mibale ayaki wana donc bazonga donc ata brique babwaka awa te donc toyebi te soki peuple oyo population ya Congo oyo bakosuka wapi en tout cas soki sali bino pasi boyeba ndenge Congo ezokende boyeba ndenge Kinshasa ezokatana parce que bajarbe érosion boye ezaka moko te na mboko surtout ke so bakota ba delofo bomona babilo boye mais oyo soki mo somo parce que bandeko petit keba wana nazo banga nazo kangai keba yeba kulma keba wana bon mais ça bo banga ngote ubende donc passi vraiment merci beaucoup fidèle internaute nayebi ke marché avec mbeda osaka ka o ko sala biso tona biso na mbongo te mais tozo senga na ba o bazana ba moyen wana peut-être ni gouvernement ba meka mpe ko sunga bandeko baza koto e osala bango bien parce que ebele bakala bandako koto yo bakoma ba locataire ebele côté bakenda yiba na raso sauter par rapport ba perdre ba ne ba lobby ni monde boyi ba bitin quartier ba lobby ba perdre ba ndako ebele awa ba te belé ba perdre biloko parce que les boules au profondeur to yebite so eza combien de mètres mais ba lobby ningezo lea ma ha longueur nango franchement ba bi c'est plus de 500 mètres donc c'est les kaka donc en tout cas merci beaucoup na Batunyoso merci beaucoup na Gloire Ngendu le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale s'engage que moi marche avec Mbedi 10 à match autrement dit la racine pivotante la grande marque merci vraiment na EHP Mobimba l'équipe Mobimba EHP Media merci un peu suivino mbote nisika vous allez vraiment juste na ko c'est nous comme découverte parce que balobi na kati EHP Media to côté saison sous moi repris qui moro boya ba découverte pour nous découvrir ka babilo mususu boye vraiment na kati EHP Media ba o to balinga marche avec maintenant on peut savoir nos goûts ba découverte boye bo découvrir babilo mususu na kati Kinshasa auto lobela ngote parce que musala to sala izaka musique tout ça rappelle mususu o to la sarabino boye ba ne mboka Congo izokende merci beaucoup vraiment na remercier monsieur Udo Amane Romani Kota ou a perception matériel pour tout ça musala vraiment na pesio mbote ezali pas ozali papier et Jeka Kabala la principauté Jeka Kabala na tikala na yo Jeka Kabala la principauté na pesio mbote place ozali Jeka Kabala balobi leki petite sœur propre ya Léa Kabala et l'ami de Yvette Bilolo, c'est Jeka Kabala la principauté. Pourquoi pas penser à Papi Mbabou, papa na Evelyne Mbabou, Papi Mbabou, le monsieur très sérieux, très courtois, très crédible, le monsieur Papi Mbabou, papa na Evelyne Mbabou, na Katia, Suède, na Pesio Mbote, place au Sali. J'ai dit et j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye, merci. Ria, vraiment, ebite quoi? Enga vraiment suna la mwana inande na ebite quoi? Sogoda. Yeah. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye stitango EHP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là EHP Media Kindoki politique chansi amani pista papa EHP Media EHP Media Kindoki politique chansi amani pista papa EHP Media Gordon Doudou Kembeli Edo Amani Gordon Doudou Kembeli EHP Media Sito ya Gayare EHP Media Tita Gayare EHP Media Sita Gayare Chansi Amani